Nalobaki après wata to mona mitakala. To mona mutakala leki amai kalambai. Nane sirita c'est du kaimbe. Nane sirita nabe to mona makame sirite. Nabe to mona. Mamu penye la soloba. Azaki mwasi na azoko sata. Pourquoi ba mama boko finga penye? Hein? Neti belle sœur na manike. Hier on dit mamba beta mo ne ka bota moko anaba beta na niveau ana. Neti nga Christian a to pesa mbongo ali bala yango. Na ngoni mobeta mwana ngana niveau ana te njota moi c'est ça faible et pas ala kinazemi manike aya na linga ko mingi manike yebi ulu bakemi bali na biso babeta na bango biso ngana ebiti hein mobalo ngana beta ngati azem polite soki penyela komi soki ngala ndi penyela très bien on dit maka on so penyela lobby pour ça que nda kwana c'est que le bon c'est que kosi akota ndiro mbal mike c'est dire que nitinga so na zaki ndo kamena no côté na Mike ngasko na zaku tu podo raport na mutute en tant que moi c'est violence faite à la femme ozuka ndenge bazolo bango ba ko bango même na Kinshasa partout bazo komango ozo pas zo niveau Mike abeti moi swana et puis baninga basi hein bozo ko encourager ngo non c'est bête de moi et le pana ba pena Mike olandanga ya sekina zemi penya le risinga na la tête penya le risinga Bazemio ngana zo zemi na mona ba passa zemi aya manike mwasi nanga tika oza mwasi neka boti anaka mona moko na moso ani ana manika kana mona moko mwasi ya siko azo mobali mo be baresi baza anya teke na bazemi manike nyena yebelio ogezo mwa no mbango bo kechi na bala police za danger oko katelino oko kate musapi moko Nazoaka bafungola ba marabu efungola bomoina ngati ngona paina yokolo opesanga efungola ya bomoina ngati silo na ba messi nyoso be église catholique so to banse mane beta maka mais biso na doration sanga ate de nazoaka bafungola ba marabu matu Samuel na batu tu bali bataka muziki matu aleki batu tu ayebi abema bomba mabeba bomba ngote mabe babomba ngote oboma mabe akufa amwana batu ya libale za camarade ibale camarade le meilleur pour les pires na boy te to repo kabana sikoto ate babagi lelo bito kabwani soke simbite soke simbite to kabwani bakabwana kati bakabwana pa soke simbite et penyel za na raison 100% za na raison bozo comprendre penyel te bozo comprendre pénalité ko ngana sepeti ngana ti mwana ngamwa soko bano betende na oni atone na ko vande na mo bala ngona nini ngona paso 9 mwana mema yo kasi mama pénal sepeli so bala mwasi ne ko mo umuno betake bongo mi bala baluba ka yango mi bala baluba ba dictateur ba beta ka ba sa solo mi bala baluba Ornella cosmétique babiso aux besoin aux un teint uniforme. Barisi baza monsieur le journaliste bon mon atteint ngai aux besoin d'un teint uniforme maman papa leki tantine ndeko nyonso partout côté dans le monde. Ornella cosmétique est situé à Paris et ça la maman futa moko approprié pour na peau ya couleur nyonso aux la mwindu aux la pembe aux la mutuzaki na ba tampo ba tache ba ride et longi déjà cancer et beta on a choko banagi choko on tika na choko bengaka numéro na bango za affiché wana Ornella cosmétique à Paris à ça rappelle ba make-up ya ba fille moi sur nga rocha ba crayon rocha ba rouge à lèvres et ba couleur nion surtout make-up ya kitoko ba soin de visage ya bien bengaka Ornella cosmétique madame Ornella azawana pona ba soin nabino botala quelques images et puis quelques précisions yemoko madame Ornella a relaxabino c'est parti play. Coucou, salut à tous. Moi c'est Ornella, je viens pour vous présenter mes produits make-up et tout ce qui est soin de beauté, voilà. J'ai des bases de maquillage. On a des fonds de teint de toute incarnation. On a des concealers, des correcteurs. On a des highlighters. On a des fards à paupières. Des palettes de fards à paupières de plusieurs teintes, de plusieurs couleurs en fait. Et tout. On a des poudres compactes. On a des rouges à lèvres mat. De plusieurs couleurs, notamment ceux que je porte sur moi.
Vraiment des très bons rouges à lèvres. Très chaudes, qui pigmentent bien, qui tiennent bien toute la journée. Voilà. On a des sprays de finition. On retrouve également des blenders. On retrouve également des blenders. On a des fards à paupières toujours, de très bonne qualité. Toujours. On retrouve aussi des chiffons. On a des chiffons de maquillage. Et tout. On a des eyeliners et des gels des sourcils. Donc voilà. Je vous invite vraiment nombreux à passer vos commandes. N'hésitez pas. Pour tout contact, c'est au 06 05 99 07 72. N'hésitez pas à passer vos commandes. N'hésitez pas à téléphoner pour avoir plus de précision. J'ai plusieurs produits et notamment là, je ne peux pas tout déballer parce qu'ils sont déjà dans les cartons et tout. Donc vraiment, je vous présente les nécessaires. Il y a des lingettes, des démaquillants. Il y a vraiment plusieurs produits que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à passer des commandes et n'hésitez pas à téléphoner pour plus de renseignements. Je vous remercie et à très bientôt. Bye. Muta pembe muta mwindu barezi baza monsieur le journaliste mutu nyonso za na besoin za na teint uniforme oso kitena oza mabe oza na ba cancer ba ride na misapi couleur ya kitoko ezate batu ba wanda otonga ona nzela batu ba wanda otala yote madame Ria na kati à Londres a memé bino solution eza ba mafuta oyo ya sali eza na base ya naturel ba mafuta oyo te o ba che hydroquinone o ba che nini mafuta eza ba sali on a ba nzete ba sali on a ba fruits ya kitoko mafuta eza naturellement ce que na pona yo e robimisa o nimbuma e robimisa o ni bouton et robimisa o ni ride et robimisa o ni batache ni batampo donc mutoro talanga ngamo déjà na bandai mafuta wana madame Ria za na Londres bota tena ngane komi mkolo na na kin mais tena ngeso kwa mi po nini solution est nulle part ailleurs madame Ria yo mutoro tala biso na Kinshasa za besoin ya mafuta utaka libanda ya mboka et ya awa bo benga ka numéro ya madame Ria yango wana eko sortile kalate ye aro tindela bino boye bandeng bo sala po mafuta comme la place nyoso zali arana Londres mais partout dans le monde aux a besoin de mafuta na ye benga ka numéro na ye e kokoma ye penza beaucoup plus yo mo tala ka ya madame Ria bo mona ndenge ye mo na couleur mo surtout bato pembe o ngai penza pembe na ngai comme ko beba o nga pembe na nga solution ko tabato pembe bola na bino pongi po solution monani de so ko chela biso image ya madame Ria et puis numéro neza affiché wana bo benga e pona loposo na bino mafuta na base naturelle. C'est parti, play. Beauté oiza Brand Cosmetics UK oiza produit en toto elonga kabatash so pilingi kozana tema ko ya bien ya propre oiza produit na ya kosala oyo eza pona maboko pour la batash ya makolope ba genou et ba coude oiza oil elkendaka na produit en toto donc so koza intéressé au continue de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Barezi Baza, monsieur le journaliste. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs. Tout dépend de la caméra sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste. Barezi Baza, merci à Dieu à la prise de vue. Merci à Yannick Chamba Godson, qui est mon sponsor, Motema Clarisse Ganga, Maman Sociale, Maman Africa. Je te salue, Malik Arafat, le Maman Bidi Chikito Djogo, Bruno Aruna E19, Willy Claude Djama Prêtre, je réside à la merveille, mon amie, Julio Monamputu, Yegeto Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada, mon papouche, bébé Seigneur et Monica Makambo, Maman Brian. J'ai le grand plaisir de le voir sur ce beau plateau. Moi, Mikolo, mon bâton belé, Bamsouba, retourne à Barisi, Bébé, on a bien joué à ton oh!
si tu bébé na vie le nazana ina de blessures donc to penser que to solo là par rapport ya to yembara par rapport à 2020 tango peut to ba ndenge nini anango via bandi nango 2019 a promettre biso mambo belé est-ce que ba chamba marambu tout to solo pena ba actualité ko leka marambo ko toucher basi to mona inde ko penyel a lobby pe makambu na frère na biso gospel Mike Kalamba to solo pende belé bo zapete bo za la brancher bo ta les bandeli tisuka et rosala bien de fongo la biso déjà po na mona penda vient nga beti ah ezabi tumba ba griffe sanze pena la coste likolo aux huiles lunettes à Céline aux huiles t-shirt à na biso Ralph Lauren aux huiles Gondo Nike aux jusqu'au na sekuna dans Timberline donc ça bonjour, bonne année. Ouais, bonjour, bonne année. Bonne année, tout le mois de janvier. Oh, balinga vient de la première émission. On a ça en 2020. On a eu moi donc on a zongé les moussala n'angai quoi. Vraiment, vient de ça bien. Naza bien, vous fumez tout ça bien. Naza. Voilà, des blaisons, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, Barisi Baza, bonne année 2020. Donc, Makamu Swasika, Isoya. Voilà, Maramosa, mais vient de jouer à Tozon, on a 2019, tout ça qui est mission, mais moi, belé, ou la raki, bana poto, ou la raki, ba fanatico, balingarayo, ou lobby pétro, faut pas y avoir via palola, ba clip, tout le monde à niveau nin. Tout le 2020, tout le monde est lourd et salamité. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, en tout cas, titre album, nous avons un mois de novembre. Hein? Titre album, détermination. Je suis déterminé. Donc 2020, c'est ma solo PPLR. Nazar sous la producteur. Mais Nazar a battu bazo sunganga lokola ba papito ma célèbre de Paris. N'era ba mozo bima ba mot ba changa poa. Na yango ba fiche kezala, makame kezala, toza ko solana bango parce que ba CD mete kama souté. Il faut que ba stratégie ni to ko bimisela ngo. 2019 na ba ka keno ko sisa ba makambo. Pour nauta komisa c'est mon tour en 2016. Oui bien très bien. Nani ba mise ba décevoir ngai donner ba kende kendaki na 2018 nde na bande ko sala album de détermination. Na ba 4 na ngoyo yebi to bandi ko sala yango chilelo na mo pito comme na suka to na suka 2019 na ba ke na aussi sango mo ba concert bani mais il y a un problème te nzambe mo ayebi vraiment 2020 vraiment je suis libéré. De la zone libérée. Et le Kozako bloqué nga Kozana Batu. Ozana Batu. Ozana Batu mo soutenir bango. Obi kele msuye pas ko soutenir yo, mais mutango soutenir no yote. Donc musique faut to sungana ka bon. Nga moko siko na sima kamna nga moko na Batu na nga moko lokola bagile maindu le maneke de Paris bana Paris wana. Ba sunganga ba loriste congolaise da Congolia malolo ka ne ba sunganga yi na susu na ba yana ba robi vomba display en couleur na Londres so ayi singate supermarché destiné monsieur fongami ya suka wana za vietra via za patron quoi et ça la bien pour na moi chômage c'est la côté ba congolais ba sala wana ezama bien de on a ça c'est loka bien il y a robi vomba ou mela na yo display en couleur obi kadoni no pesa na fin anniversaire de ça na mois d'octobre on dirait botement le 14 octobre date mona Mobutu donc nana souhaité français le ganzembo na kadoni ko pesa via mwana suka na nzembo anniversaire eza pas première fois ça nzembo anniversaire temena robi vomba et bon bête pena anniversaire ba tutu et ça au boule bien nzembo anniversaire ya robi vomba on dirait Kofi Payemba nzembo bon anniversaire donc en tout cas ba maître Blaise Be quoi c'est le coach olympique on a battu à Londres ba Mélanie intercontinental ba ya le moke mokulu to l'homme en cravate ba ya Robert Lokonda ba na Londres tu na pesi bino mbote na respect na mo général Patchon Kelly ba na Londres bino ngwana o moto na bino vienzora vraiment 2020 vraiment je suis libéré quoi donc ba tout bando bloqué vieux ba bloqué nga trop ba lembisi nga na njoto donc de ba prière on a ça na ba veille na lala ki na ba prière da ba nini vraiment mbalo vraiment na otano mamna ngali boso après mama wata de la musique na tika na wata bo vieux no Kofi te ko fa ça pour na carré
Kofi comment ne via carré. Nga lo bana vérité ne via nga ite. Asa via nga tazolanda nga via carré. Nga asa via carré. Kofi asa via carré. Ça featuring Karine Papi. Et ça c'est featuring te. Nga ya nga Kofi trop. Nga dit dans babo. Na lo bala passe na motema. J'aime Kofi Olomide na motema na nga. Mobima malgré nga sala ba audio mususu ki sinjo ka finga nga te. Ezaka ko chrétien vie pour na zoma succès. Nga na ko finga Kofi te ne ba kokoma dera ba finga ba Kofi. Message au Kofi tinenga le 24 décembre na ngo awa. Ça nga passe. Amwe ba ke vie alingane shungati. Komeni na message. Vie akome vie na nga na senye mbonga bona ne ba Noël. Na zaki na l'arte. Vie bila ngai il faut oleka na TV olobano album a Karine Mokonzi. O Karine Sali soki tozimbo wana vendredi nde na pesio. Na te vie na nga Kofi. Na bon ça nga passe so na poche Kofi zanga ta 100 €, 50 € pesanga. Et ça nga ma passe nga na sengi en tant que vie donc nga faut Kofi pia nga mbongo na message un message na nga na lobby car mais na ko pesa ngo batute boyo kango na pibi yango te za mam nga la vie na zo bango message nga audio na audio to sola na audio nga za na teka ba audio batute etambola te na privé bo na côté na lobby yango vraiment na za d'accord te de la compagnie que vient linga sunga te aza comment mutu ya Karine donc nga pena alimbisa nga ana souvient na ngati pour réponse au Kofi pesanga na tindaka audio ngole kinae rani ya refi na gwepa na Londres Hollanda na sepelati pour Kofi kabela ngambonga ya bona na sengi na bana ya Noël le 24 ako bangati na le karo bana ko kumisa Karine nsembo Karine ma 25 faut kumisa ngoma kaso le kalika ba TV banini habité quel nzembo de nzembo Karine yembi na ezala nzembo mais Karine azana il faut travailler trop musique ba travailler musique il faut travailler trop ya zano musicien te ya no musicien te kutu aza chanteuse te nga la bani mama musique di boso Karine yemba na rapaka na sala chiruna jibe kolo martyr attendu sa martyr du sol en place là auteur ba koma pena ngai compositeur ngai ici ba koma pena ngai ji album antitero ngam la sala nze mwana e bandeli tisuka tilelo ngamu tuna komanye ba avocat to bibi sala anya sala bongo to basala ngala ba on free decide ngam na komanje mwana ngai osoko pa et puis l'album nanga o no moninga na zuma ele trop pas Kofi Olomide na respecter ba casse la zuma vraiment trop aponye na Karine promete ma ka vie nanga aka vena ma kozasu makamuna muziki kozasu na moni simba sute ave nanga simba sute ya préféré na aider batu misusu nde na moni pa vie nanga a préféré na ye barezi aider na ye batu misusu na Karine mabe o Karine a salise be miso mabe na ba pas vérité a cesse so beaucoup ka ko sola mais beaucoup ba niveau ba featuring ndenge on était Karine va ça la featuring na grand prêtre Kofi Olomide pour ça prêtre numéro 1 en Afrique il faut utano na ba mundibu na ba inosa na ba nani boy ba l'accès na kuna se alemba moko ala sauter maman na grand prêtre ya na mutu et ça la passe o makambo Kofi osala Karine ko sande ngaki sunjora na petit na leader américain la star donc na mystique nga soka bimisinga ka il faut bena kei na soka bimisinga taka na livre vraiment taka sko via c'est na clip na o rapper pena ala kisinga rapper boy ça tout ça les clips mais ça scandale na mindira ba tuna c'est qui la dame là Kofi Olomide baba o ya ça américain a uti wapi mais a préféré les afula batu misusu le peut-être vieux père qui dit moi petit nanga yara to sa featuring bo betanet parce que non ça souté te na bino sa souté na bino obundanga moko quoi drape na bengo petit nanga yara vraiment na respectaka mingi na kipo yina ete mais to zaka musika mutamta sala makamna ye oh via kweli kamne via kweli bakamnya na internet ngakuna sukuna te ina sukuna te na sukuna tipo makambo silité ngalelo na leka na be mission na fuka ma Kofi limbisanga na ba vie na lokola maître Corée Masamba patron de Toulouse combattant ya solo patron ya Toulouse Corée Masamba vie Corée nga bana fuka na TV vie wana to ebene depuis kitsa na pecha mukina en zone nga na vana en zone donc ba congé via linganga souté via jamais tra sengi via na boye petit nga rien aux oité yoko fuka mana TVT
bakarine bafukami te bamoto moniana kofi mbala moko tala lelo via poni na ye Karine aza vie nanga mbote mais makambo na ye vraiment nga kisi nzoko na bango pena motema pena ya mabete na lemoni ke vie pena alinganga ne ngai te et swanga na lala te le 24 na lala pe pia ka le 24 le 25 na feta pété mama botanga ba kufa le 16 akokisi 74 ans akokisi 9 ans na mabele maman nanga le 16 janvier akokisi 74 ans il ngaka siko le 14 dans 2 jours maman akokisi quand j'ai 74 ans akufi en 2011 9 ans na mabele fona sona BBC répéter ser propre asara nenga sala nenga tindaka moko di tokinde na cimetière mère to tchena ma frère akokisi 74 ans anniversaire donc nga kofi akolo banga teke fula na mukare lobela kar pas la fula abatu via ebi posas nanga nga sona lobelo fo bima attendez Karine bon Karine appelle lokote ane pe lokote Karine ne star ta c'est lokote bo munyena na TV5 ba bien il a chanté TV5 ba kote to futa mbongo balobeli pe et on cherche content tezani o meze content c'est quoi 5 mondes ime ngona ka monde ngapa na ko futa mo 5 € 200 € nanga balobeli pe débloso bakunga ese eloni beriti baleka ngwa le bogar baleka ngwa tutu baleka ngwa yena ngolo teza chaîne bon TV5 eloko esa chaîne ba yaka kuta na mona bangebe ba minda ba français ba filmer ba shege na TV5 baka na zandu ba ba tune ba olia baka na bokesa bandikape na zo bata TV5 ba yona ba mindela ba zo ba bandikape so ndia ba yemba kitoko ba yaka na ba filmer zandu ele kana ba TV5 mona ngote bo so ba lobe na TV5 de o kangi monde Olympia ngwana Karina betati ya kasa ba lobaki na TV5 Olympia zaka TV5 zaka na France na Olympia abeta ngwana beta kofi ba beta arena kalate ou place fali pour ba pas beta kalate wana ba beta ni zone de Paris kalate wana ba sona bokechu za nani pour ba beta bokechu za nani ya tika ngana za ko comprendre te ngaza ko yeba te tika tika bokechu za nani tika ba bokechu obenga na be manga ba bokechu te ndele bandimi déjà fali ba fiche partout ah ngaza ngana problème te boninga ngai na ko sepelo so musique ezongi na poto polo na ebite ba combattre ba lukani na ebite ngaza artiste et c'est pas be wata obeta ngana na mouvement ngana to soit obete sala nga bien mais na ebite ba combattre so ba lukani lelo présent fatia ya na RDC ya mbamo classe ofele éducation de base au fatia sala biso na RDC mobimba do 5 ans ya fatia classe ofele mais ba combattre ba liko tika biso ba artiste te ndenge na mona ba combattre muso ba passer ba fiche fa ndenge na ba combattre ba so ba odombo so ba nani ndé ba oloba na conseil na poto est-ce que ko fa beti na free d'ici réponds-moi non réponds-moi non babi ba okota na bakati fallait tika to ngake minga zo risquer vie na epamba adara mbongo belé mbongo na suka te abatu ko to mikibiki ba vivre biso ko to vivre to so ba million fallait na ngote ya to so ba million fallait na ngote to vivre bo fallait alukani na ba combattant eza bitumba ndimite na ba combattant na ebisio la police et la sécurité za la wana la police a porté ce ko ba combattant ya ba combattant ba très fort ngaza ko yebate ngamona comprendre yaya tika yaya ya ba combattant ba très fort tara masalanga dudu mangungu masalanga barumbu totanga na barmé di sali to tele bale na ba Saint Robert na bo sente ka électrical dada kanda yende makambu kwa ka électrical dada kanda yone makambu ya ba boss balinga na zo boss na ka électrical wana compagnie na ye dada kanda boss na Afrique du Sud wana deux fois te dudu abila njo ka tika ba combattant ba très fort fallait ko faire bêta mais ngapela saki ba vidéo to lobaki mais et simbité ba combattant na biso ya ba bundaka na mboka te est-ce que musique ezonga est-ce que musique balingi na bango te musique yana on a problème te batika soto beta mais ndé bazo kendele yaya auto ba combattant na ba no ba souté na ba mama ba ça la bien fallait au fongo la peine fallait pena fonga musique ezonga mais na moni ba bokechu ba c'est sur mission nzambe ngala mu internet yo talite bako bo mafaliti balingi te babi bakokota na basala fallait ngamaye
mama bakokota na basa eza grave bakombate eza grave totikaka bango mokolo bango ya li totika na baconcert na bafrance yango moko bakodose kapa babatoka bandeko bakodose na bango ma mikolo te nsambela so mikolo te totika fallait azo risquer tanga bakomate nde baolobana tanga komate miso déjà ba affiche ba muko kata wala mitema mabeka oto ezaka ba combattant nde ba besoin intoxiquer ba tout mais ba billet déjà ba sombi ebele ya ebele ce que les gars ça peut bien mais total so fallait aussi ça mambango mais total masalanga y mettre chucha ma belle Mikiliste Schengen papa na prince na kacha Istanbul maître chucha ma belle quoi Mikiliste Schengen vrai joli passe à Vienzora na lela au fort na kacha Istanbul wana nazomona l'équipe nationale Bestino Bilele asila raté quoi masalanga ya boss ya patron asila raté ata zangi mais lambe zangate Bestino Bilele. Merci lisusu na Manix bwana merci na Edi Panji Jogo na kacha Istanbul na kacha Grèce wana bana Grèce te biso mbote nazomona papa na Shukrani Armando Rodrigue I love you tu me manques Armando Rodrigue ota la vieille joueur leader américain vraiment tu me manques petit nanga iwedi lisu ya antenne Hero na kacha antenne vieille joueur azo ya Grèce donc Grèce donc Grèce na ba projet moto on a master mo boya ko ke Grèce ba de besoin ebi moi 3 semaines na ke ka ko tika tena ko tanke wa ngafa na kin ngafa na kin ko mo kanga mawato défendre wata to po me mona poto non wata we mano sungate wata to za so bi ko mano sungate ko mo kanga ma wata sa loba na ngake poto ya ko kende to kenanga ba to komio na mo nga est ce que nga prendre na nzala poto nga kisinzora ngamna bien boy ngana mapangu ngana vanda kana na futela kana te na futa ka mai na kura sope kandele ki batekejizo baye viena ala tebo zo ba $5 bo cha poche ba kena bango na so ma pote te wata tala moni pote ngome manga ko manga soute na 2020 pele nga mo kar mo bien ya bien na zanga bien cadeau pesa nga ngona tika no ba pote po ba ko lobela ngo trop quoi bon le long tu vas nous défendre mondialisation ya wata donc on dirait pas ça qui prophétie ce nini donc de wata ba jaloux ka wata na trop de jaloux mais simbate jamais na lobaki na yo mama na epse bino toi na monde internet maman ça amour na téléphone et si la te ba musicien nyoso Congo so ba kangi ba téléphone na bango za scandale ba jeune tout biso tout na Congo to kota internet so ba kangi ba téléphone so ba déblazo za scandale to ya déblazo yeyo ene za makambo za wana yesu na yeyo tu na déblazo yo na chomo lobe ya mbilinga eza ko beba wa ya ko beba waso ba yibi yango mbamo il m'a dit qu'on fait les chambres. Ouais, pourquoi? Ah, mais ça, quand tu vas m'accompagner, ça kuna. Nga pas m'accompagner ça. Nga suba ka tombo nga siko. Bazu yango ka siko. Niyo songa mtaka na sutune na sokola kana tsaka. Na era sa m'accompagner. Na fima no ta m'accompagner no sa ba deri na fra tala ka libumu nga kisinjora. Na libumu nga mikolo libumu nga komi mwindu. Na ta libumu nga ndeza kana ma boye. Na tala mabele nga. Sex. Sex na te wana koma na banga ka. Wana so ya boyeka. Sabinte na mutu. Ngana chaka pika na mutu ya o chaka mutu elogi mona na kaya ya obina bise batu makamo sala mur na telefone e sila na ngote moni to za boye mitoko mona mitaka na to monite et puis ngana bise batu bakataka mutu ya tant peut to sala amour na telefone il faut que tout le monde moi longi kaka même la fara boy même ngaki sinjo nyana za na aka mutu na sala amour na mobile so no sa amour na biso ngas mulili no sate nga soki kure kei mulila mono sa tenga fo mwinda nga fo na mona ga yo te via salaire amour na miso ça bien so botana yango bolingo mo pena makamu pena ye vraiment Diego solo ese nga komona nati
moto sa moto molidi na moto mona ngate non il va dire photo mona na tala ser ser evunda ser atonda quoi ser bene vunda vraiment o juna jana lo bagana njembo ne zakani njembo bayimba wana te njembo bayimba bango nyoso tu wana na ba evoloko wana nini pecha tonda quoi njemba kale kiminga ezaka na yo bakutu chéri bakutu zuwa place juna jana ba peut-être voilà donc so ba yibi pena choma vient choma bo scandale ya yo pesa ba kambutika mitali yo tozawa chomba mutu moto ya normal biso tu mitaka na soza kati ba telefone ya ba na mi ba na sona ba basi na biso tala ya na normal na ti ba fe na wili lukanga na peska exemple vie wili lukanga nazo na New York wana vie wili lukanga ndinga kakini boy exemple so ba na madame na ako wili na sokola ya na normal le vie kundulu quoi chance na kanisa na New York wana tunani eza na vie na somo boy nkole charmanto vie na nga charmanto nkole asali nze moko VIP vie na za bobo azara chanteur mais atika ki mo musique mike kende poto na bino vie na zongi basali bor mona ni boma liwa na saki vie zongi na musique vie oyimba kitoko bonja bango titre nango VIP mama na nze basala ndi boma vie na nga charmanto ezole kada na kini awa kala mingi te la moi de la femme a sa sous chaba maman scandale do vie pena azongeli ndule aba kenaka États-Unis atangi ndule ayekoli pena ndule sikoyo vie pena abi o ayekoli ya mindele ba mayelo azu abimisa vie na nga charmanto taka charmanto vie na nga nkole charmanto vraiment félicitations na nzembo beta na YouTube charmanto nkole featuring na Niboma nzembo titre taka titre nzembo VIP de bezo faut soutenir Viana Viana biso faut kota mama na so tina crypto lexa on peut exemple promotion pour la promotion mbala monde tozawa clip mbala moko na opeso no parti ndambo lekisa no prometi na opeso parti ndambo lekisa ouais on a problème ça na ngote en tout cas merci na Louise Lubela Yaya merci na Jika quoi Jika de Genève Janine Kalombo na lela yo fort ma sœur chérie Janine Kalombo te yaza na Suisse Janine Kalombo soaza ba Kalombo bazebele ba Chilombo bazebele yesko Jika de Genève Janine Kalombo na katia Genève wana na Genève wana nazomona Jeanne Ketalov bombo de Genève yenze mbone Ketal Keta mama me makanga na lola Keta mama bondela kanga lukola bébé Keta mama conseiller na ngaye Keta mama la kisaka ngai nyoso na chambre Des Blaisons merci hein c'est pas kota oreiller c'est un Des Blaisons merci obi nzembo to komi on a Des Blaisons ba mo le besa na nzembo to komi na Des Blaisons donc to sali nzembo place yo zoloba Keta mama la musaka nga na diki diki oka wana Des Blaisons tabisa ba maile na ba diki allo bela kanga na lito j'ai envie de toi oka pana moi sim souvent ana posa mazo aobanga na sonje mwana ebiso Des Blaisons neti nakanga kuriye tango salaka te nakanga kuriye Keta on a Des Blaisons ta combien de A à Z vraiment Des Blaisons nzamba pambola aza chanteur nanga vraiment bravo et puis patience c'est foot à Des Blaisons te OK te na ebi patience c'est foot aka et foot abiso o moni patience o kanga da chelo ya patience c'est foot aka mutalo bango mundele patience paye yango wana paye na ebiso patience la patience paye yango mundela loba et que foot à Des Blaisons na zananga nde bato basekaka biso kene pa ba wera ubongo misenga kene ba wera aussi wera sombela eni anani asila kutu ayembio asila asali fogal moko bona biso mawa ayemba ngo pe a to anango do asankuna sangelo ko ayemba e basi ba yoka kwa do idi tina kutu te tina kutu te vie bato bele batunaka est-ce que vie penara no koto via rapina nzele bon ngapa nyina sana mwasi
na mwasi lokwa basi nyonso na kotikala moko moko tena koma mobali o ezaka baluki nanga ba fantasme nanga mama na Dakris nga koka Christiana ezaka ka Paul lelo so na bena za lokwa basi nyonso tu tala suki nanga neza papa bendanga pena bien so na bena za lokwa basi nyonso nakanga ba mesh lokwa basi nyonso tu boyena boya en tout cas nanga za la boyete nanga pena zo mbongo tena vie dans look yo ba makambo ba coiffure yo na créer pena ko papa zonga pena bien pena pardon zonga vraiment pardon pena na créer ma idéologie nanga vraiment ah na suba yangu mama na nguluka basi nyonso na ngunzama nga suba boyete nde bino bosala ka boye bino boye nga mafona ngumbama na pangusi nga nakozanga te nga lokwa yete asuba ka pangusi te nga lokwa yete so masuba na koka te nga nakoza masoko solo te nakoza ndoto solo te nakoza munoko solo te nakoza lipeka solo te star lokola nga boye chaque jour kala soit sika chaque jour sengla sika chaque jour kala soit sika ya nga chaque jour mama sika soit c'est sika ya Ralph Lauren ya nga kesi nzoka nakoza satan oza solo bende parce que yo étant que moi si autre terrain infidélité ndeni parce que les autres mon frère Mike na moi sinae ezokende zozonga leki na epe ba otiko publier mutakala ou prophétiser ki to zakini obi après wata to komona ba na lobaki après wata to komona mitakala to mona mutakala leki ya Mike Alambai na ne silite c'est du kaembe na ne silite na ba to komona makamba silite na ba to komona bon moi je suis peigné là pas na zoni moi si nzambe pa bolimbisa nga tu es peigné naza pena peigné nazo soutenir à 100%. Ya na bosi bana basi na bakoko na nga basi na pe mwasi na yebi pourquoi mundela cha na yebi pourquoi mundela protéger mwasi ndenge totanga ba classical mobala zanga motema mobala ko akobo tsangi bana wi bana akoko tepeli bana kisanganya tika na kichasa il s'en fout mibali presque nyonso mibali bazanga motema sino na 5% bazanga mitema 5% ka ya bien ozo comprendre mamu peñel azoloba azaki mwasi na azo kosata pourquoi ba mama boko finga peñel neti belle sœur na manike hier on dit mamba beta mo neka bota moko ana ba bete na niveau ana neti nga Christian a to pesa mbongo ali bala yango na ngoni mo beta mo na niveau ana te njota moi c'est ça faible et pas ala ki na zemi manike ya nalinga ko mingi manike yebi ulu bake mibali na biso babetanga na bango biso nga na ebiti mobalo nga na betanga te azoba de beso sobeta Sandrine marqué au zakatanda gumongo to sobeta moi so bobotane mwana wana Armani ba ko beta te o beta mwana moi so beti bongo makasi bongo non assez impoli te soki peñel a komi soki nga landi peñel très bien on dit maka on so peñel a lobby parce que nanda kwana c'est que so le bon c'est que kosi a kota ndiro mbal Mike c'est que nitinga so na zaki ndoka mena kota na Mike nga sko na zaku tu podo raport na mutute en tant que moi c'est violence faite à la femme ozuka ndenge bazolo bango ba ko bango même na Kinshasa partout bazoko mango ozo pas zo niveau Mike abeti moi swana et puis baninga basi boso ko encourager ngo non c'est bête peñel sala calme ozana raison à 100% mibali bazama be mibali banyoko la biso basi makasi ozo comprend asa mwana mukie problème ozo pese ba faute asa mwana mukie mobali akosa ya bimana ba cousine ya bimana ba chantre na ye ya sala wana seka yebi peñel fifa yango manga meseko na ndaka batu bino boyebi te we so le ko na peñel zo sabino bino bo comprendre ete mibali bazama be na so mibali bazama be en tout cas merci na Boudou Samba garçon de chance na Lyon na la fort Papi Zila honorable Guilema Yindu le mannequin de Paris quoi na la fort David Mwanza le tueur de Lyon na la fort parce que tabalo en Atlanta na zero kande to solo laki ozo ya pété soldat américain. Merci na prince Yaweli non zelo yozo komano calamité avant les 30 papa Vrexas azoya Yaweli azoya prince Yaweli azoya et puis merci na passas Mukendi long jambe motema ya Christophe Mbenju bonne année maman na Christelle bonne année na Lili Muswamba lisusu maman na
bamapasa quoi. Vraiment ngana pour Peniel nazo soutenir Peniel à 100%. Apesi nga mawa na ba vidéo na ye aba mama solo et mon ke Peniel nazo kosa te ozo comprendre baba azo kosa na mutuma bisinga bana mwana pota kosa tala mibali ba souffrir ba sa poto na ba niveau mususu ondimataire so moni ba divorce ça ba mibali ba mabe nga solo na ba dore mayani ya wili bonza abia njora ngana wili to fana be ba coupe msoza na poto amawa mibali mi tout passe à numéro 0 amona ka mbongo mwasa zo rapona bana koma jaloux mameze belenga so ba petit sera nga bele bana ba mikili ba fongolanga divorce ama makasi na poto mibali basama mibali et puis mibali bele na poto ngana mwasa nga jani mungu wala ngana kina au ci Canada mobala za roza na e janya ebisinga alinga kushena mwana yo amwasa me maka nazo so vérité taba bilo kande wana jani mungu na mitu jani mungu za a Seralia abinchora mwana na ye tanga me mwana mwasa mwana na o mbali kuna mobali wana azuri nga chasa lala mwana mwasite mwana na funda ochula na mwana mwasuma mukere suste papa na ninga la kie mwana 11 wandike mama bebe babibi mwasa mayele abomba libala les femmes sages bâtissent à maison mais babomba libala babomba mabeba bomba ngote oh mabeba bomba ngote oboma mabe akufa amwana batu ya libala za camarade ibali ya camarade le meilleur pour les pires na boy te toke po kabana sikoto ate babaki lelo bito kabwani soke simbite soke simbite to kabwani bakabwana kati bakabwana pa soke simbite et Peniel a na raison 100% za na raison bozo comprendre Peniel te bozo comprendre Peniel te ko ngana sepeti ngana ti mwana ngamwa soko bano betende na oni atone na ko vande na mo bala ngona nini ngona paso 9 mwana mema yo kasi mama Peniel sepeli so bana mwasi ne comme umuno betake bongo mibala baluba ka yango mibala baluba ba dictateur ba beta ba sa solo mibala baluba ngana za na ser na somo ko bona na paroisse so cette téléphone ndeka baluka mibale abisa be na ninge kolonio so be muluba tie pardon bagangela ka ba do na hebite mibala baluba pa na la ko sate la bongo vraiment non pour que so bobalani simbi pete bokabona nga pa na za pena pour pena bobalani te soke simbi te bokabwani muto benga nga tunanga nani Dore Mayani na Paris Dore Mayani vrai chéri ya Willy Bonza moi ça vient na Willy Dore zilano nazo solola awa na Dore na bosani te ni Nel Masembo vrai chéri I love you Mireille Kawakubo Luzolo I love you basi nyonso bakoloba mabe mpo na Peniel yo kopesa bon conseil est-ce que bano na droit pas na droit ko mama aza mwasi malamu aza mwasi ngapeso ngana kobimisa nga mobali nga soza mabe na kobimisa na kobombo te na kobimisa ba yeba ko za mabe ibali ba mabe je suis Peniel à 100% naza ko soutenir mabe côté ni omona côté frère Mike nga ko ta frère Mike po na nga ya njota moi c'est ça faible ko beto na monya beti Peniel akopo kufa Mike oza na perte te famille ba parane ba oza na perte ozo comprendre asene video awanga ne kaka bon ça awanga ne kaka serviteur de Dieu bon ba serviteur de Dieu ba betaka ba tuté ba betaka ba sina bango te ozo comprendre musique c'est kitoko musique ni na choka mon avocat na se pananze bango mais mon avocat na to se pananze bango mais ya ko beta Peniel bongo na se pena ngote na koki ko côté le bongo te asa mona mwasa et puis côté na ba ko na mwasi na zongi ki mwasi na za pour Peniel ya oko beta mwa ba to bu pa kufia ke yo bala mwasi mususu ozo ko pa famille ba sala perte et bela mi ba le ba boma basi na ko beta njoto mwasi za njoto mwasa na ngo faible et pour sobete moi et le pana ba pena Mike Olandanga ya sekina zemi Peniel le singa na la te Peniel le singa bazemio ngana zo zemi na mona ba passa zemi manike moi sinanga tika oza mwasi ndeka boti anaka mona moko na moso ani ana manika kala mona moko mwasi siko azo mobali mo be baresi baza anya teke na bazemi mani kenye na yebelio okezo mwa no mbango bo ketine bala police za danger oko katelino oko kate musapi moko yo bo ba beti siko drag o beta mwana ya mwasta niveau wana
po balaki peñel aza alambaka fufu aza impoli te aza impoli te nalandeli ye mwasi nyonso akotaka internet bongo ye meke akotaka internet te ye aza na internet te meke akotaka internet te kota te mpo nini distraction na ndako avandi eloko osala ya te fo mwa Instagram otala na yo me azwa mwana mosala ponetanga ngapela tutaka pondu te na mwana mosala tutelanga pondu aza mwana mosala tutaka pondu amoni siko bino so babali motu fakoma moumba tutaka pondu so mwana mosala sokola basala tutaka bapondu mwana mosala na yeni ana kongo mwana mosala $50 40. Surtout que frappe à Zogi pour déclarer qu'un ventilateur pour abandonner le camion pépé. Pour la dégager tout fait dans ces et ça n'est pas bongo. Ah, yama iko ama bé. Obeti pour le ventilateur. Ah, Peñel, sois calme ma chérie. Sois calme, je t'aime beaucoup. Oza moi si tu na sepe no makasi. Na sepe no makasi do na okino na pasi. Na moi si quoi yo, na kokate na maman na parent. Na parent. Na ces conseils non pas ces conseils. Pour nga kisinjo azasko maîtrise asa lobi trop atika na ye et ana ngosu na tina te to comprendre asa ke dabi monsieur liboso siko asa lisusu donc atika na ye quoi atika na ye a continuer vie na ye azomba n'est pas bien pour vrai chéri à niveau mon habité au bala na basi ko ah on peut conseiller de bana ndimite simba la ngosu esimba nango suste o mama kobeba na makasi boso bobeba ni makasi bobo anaka libela na so vérité oui netinga kisinjora nazo bandenga mabete frère Matou Samuel olandanga o moi c'est Matou Samuel père son nama chokufa o ba video sara mama loba pona Matou Samuel mama kapia somo mende bazonga nanga kinyo na sepela te mam susu mutalo bona internet tika ka libela tika kaka même Matou alimbisa naninga Matou trop naninga Matou makasi carrière nezali abeta musique babengaka ye abetaka zali banzembo na ye ezali toyoka yango etekamaka ngana bengi ya fongola pichuaka ngana bengi ya fongola ya kofongola bomoi nanga ya kofongola liwala nanga Yesu kita osala zira ebandena ngazala kandeni zira fonga koluka fongola pesa lingaka nazwaka bafongola mingi efongola bomoi nanga te yango na ye pai na yokolo Matou nzambe Matou mutaleki aza te surtout bato bazwaka bafongola ya bamarabu zana créé nazwaka bafongola bamarabu efongola bomoi nanga te yango na ye pai na yokolo opesanga fongola ya bomoi nanga silo na bamesi nyonso baeglise catholique surtout banzema na ebetamaka me biso na adoration esanga te donc nazwaka bafongola bamarabu Matou Samuel na batu tu bali bataka miziki Matou aleki batu tu ayebi nzembo na ye chanteur de charme vous comprenez donc yana kanisi ka rapona okake chaque jour nazwaka bafongola banganga kisi efongola bomoi nanga te yango na ye pai na yokolo yopesanga fongola ya bomoi nanga Matou tika Matou sa fin tiki oko soka kako radio tiana osama na nzamba Matou zola nzamba yokiyo ye pena za na auction nzambe pena malgré ba makambo le kaka na mama kapi mais za na motema nenga limbisa ye motema malamu ape mane na kimia mama kapi ape mana kimia kwa tolo bakaka lo so peut vraiment limbisa penya bazonga na bango makamuna baona emna ngana baneka na sepe na te mama obeta na sepe na te kama mama obeta bakawaka ngapo na bakabana bango bazonga so pona eluka so ba problème makamako zonga mabala pona bano et si ça so ba mama carrière akoba ko bombe baloba baloko ne liso ekolongwa to liso bele longo vraiment il n'a pas la libalo pour la bana
Pona bana. Pona bana. Et si li sa ba maman carré to sa ba vie na biso, to tika maman na zo ka pona bana nga mitali yo. O seki bakasi. Et si ça va maman belé carré so ba se beto si la pona makambo. On ataka ngabela lote. Na vara pona ba deble so ba kunga mitali yo. Ba me belé ba se ba kona bango bongo. Ça va mukina. Papa na maman place. Équipe na ngote. Éducation qui parle en côté. Tous on rappelle éducation pour libanda. Nga ba me belé na zo na libanda. Là c'est pas para na rappelle na zo nyo sauté. Nga pene belé ko va na ba kana ba mine na ba nzela na ba classe pene c'est ba messieurs ba madame ba éducation pe kitoko neti nga na yeba ki sur du toilette faut soka maboko na be quand on entend Sacré-Cœur na Gombe na lycée Bosangani wato basango oji to ati fosoka maboko o tambola ki olingo simbelo ko le fosoka maboko donc tozoma comme bebe na ba classe na ma musuna zo pa ba parents et bebe pa zo pa ba parents nga mais misus pe bebe to soka pe on dirait si ba yemba ngoti tozongo pe na ba libanda pe ba bonne manière netinga ba s'il te plaît na zongo pa nani obi s'il te plaît obi na zongo pa nani ola na Raissa Vambili. Et c'est la raison de personne ne va s'il te plaît. Zambe. Raissa Pelako, et Tikalanga Tilelo, yas. N'a pas avant le bamutu comme s'il te plaît. Calme sur la légui. Déplacement, personne ne va non, s'il te plaît. Comment? Et Raissa, parce qu'on attend tout le monde à Maïele, Nazarana, chaque jour, Raissa a une bonne manière. Et là, nous ne sommes pas Raissa. Raissa n'a pas belé, moi, son Raissa Vambili. Les gens sont bien au téléphone. Allô? Pardon? Non, alors, ça va pas comme vous, non? N'a pas belé, pas Jojo. N'a pas belé, non. Faut faire la douceur. Allô? S'il te plaît, c'est qui? Allô, c'est qui? Non, s'il te plaît, c'est qui, Joa? Pourquoi vous prenez comme ça le téléphone? Ah, non. Votre téléphone est bimi. Bademi de wana ba nini to ba choma minene on comprend tu parce que nous années trop ba raga to tambo années trop donc Raissa pas na soit pena trop quoi na soit trop pas Raissa Vambili I love you place voilà viens de retourner dans ce malin ben non ouais Raissa Vambili toujours belle hein je te salue parce que moi ça m'a yélé frère Mike so patalio conseil nous peut ça tant que mon bal et puis mes bal non so peut pas se comporter bon par rapport à Bassina Bango au bazoli bakou ya autant l'émission au peut se bon conseil ni Mibali bozaka na maîtrise mibali tout besoin na vie njora moi c'est trop fragile oyo bete bo akufi ozo comprendre moi respect pe za na ba maman ozo comprendre ba sala moi de la femme pour na ko bundaka pour na basi ngana lo bakaka na Mike hein nga il fallait pas que ça une vidéo mobalo bakokotele ndenge nini mwasi asalobi yazo bofana ndako moko abe obeti fallait que ça nga neti mobali na akena vidéo ape ele kaka bongo lobo si na yes non fallait pas ça une vidéo fane calme fallait pas ça une ba vidéo na moi matu sa moi baloba ça ba vidéo aloba baloba te moi ça lobi bete caresse yo vana conseil qu'on peut ça mibali to respecter ka basi na biso quoi surtout ba mama bana comment beta moi sunu bol partager en nuit na yo mka l'équipe na émission les gars Mike na big penyel moi si ma fille ba publier so mutaka Cédric uchi wa na tu non mutaka la Cédric mutaka no mama kaka o sale émission na les questions na tala ki mama ka mutaka la Cédric otala pe vidéo ya tali salia mutaka la ah bien de ça vera otalité c'est la vidéo. Comprenez comme ça, donc Gilles Ozamunda Motema Julia Welo André qui a il y a même collection pendant la caméra qu'on a été. Dans sa mutagala. Ta. On va dans sa rôle, na vitu zote mtamtakala sawa bina na fisi moronde seriete et l'eau ni le ça qui est plaisir bon vie ngana otu na mutakala leke Mike uchi wapi na la pibiye
baba bapibia ayebi moto afilmaki ye moto azalaki na baimage ana ye moko ayebi oyo azofilme ala mwa baluka ye pake laxelo abina bien chua abina ngo bien ya choko ese kisama ya pasi bati kupibiaka batu boyo tata mobimba boyo osali mabe ya moto pibie ye babi pare moi cinéma bazali ba auto divorce batika makambo wana kupibiaka boyo nga linga batu apibiaka batu te eza bien te kupibiaka baninga boyo eza bien te nga pona kama swa pibie ye asali nini babi ko mama ba oloba bon soki bamapenye etali mwasi bango bakepibia kuna penyela ebolamba te penyela ebolamba badola bafuta ya moko balingaka fufu bakola pomme de terre ya mwa poto ana kini penyel vana yo mwa poto ka ba fufu minye na poto bato ba ba fridge aliga ba sebeki aliga ba sebeki te mais sebeki sabe balinga yo ti bino obinga kisina na solo moko tala lomba yemba bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko mibali te pona ninyo talomba kosa te aske ngam na yembi mzembo ezakati lelo ya ya moninga kisinjora tana keli bala na 94 nga seme mota linganga ngaba yaka batombolenga na mbeto babimisinga na mama mobali nanga akufa pe asona mama leya mabo kilo abimisaka nga kisinjora na besa bimatika mwana ngaka pamba oka baba ndeko ne pa basiko loto kwa ba pire bazo benda nga pena ko benda pena seto va na ruchuru ana hapo chamuke bima to lingitela ndeko ka pamba baina bisuka pamba ka basa banda lambela ka bango te c'est vieux nga ambi o chela bombe mukie ngana za ko chape mukie nga za ko chape mukie ngo chebele te ba ko sura bombe mukie basiliki mais bilo ngo selo ngo mukie bon yana bon on défense ke belé rande bon c'est de gabi penya banda ko kabela ba yete ando chele pe fufu buke mais ça la moi sinaite mama fufu nenga ba discuter mama fufu ya ile rete ba moi sinaite ya to tele mako to tele ma vraiment voilà o vieux bo mingo bi ya bona poto fe ba ya pomme de terre ya bona poto est-ce que penya la bolamba fufu bala ba frite ya bona poto bala ba frite bani en tout cas merci na batutu o bolandi biso o bolandi vient jour à leader américain la star bana ya Afrique du Sud nyonso na pesi mino mbote dudu mangungu ka electrica dada kanda yonde makambo quoi na pesi serna ka electrica dada kanda yonde makambo ka electrica dada kanda yonde makambo en tout cas so on peut taper le mot bongoti ba genre ba style machine à côté studio na Sandra na c'est featuring na Sandra titre nzema yo zo yacho na yembi beta no mo te wana na bombi ba yiba ngo te na bombi ngaba yiba ta wana c'est précieux en tout cas ça lina nzembo na yenga na yembi producteur Ken pia na Makizembe Pro en tout cas merci na Terre Tendai Maboko Bank ndongo zo soutenir biso futa merci na tati viens mutazangane mtu malamu bongo ya bengo nde nini yo senga numéro ne total abona pesio okomeli patron ya patron baluka Ted moi malamu Ted Tendai na ebisio ko mwana malamu bazo comparer na choma za ngolo bazana l'arte sokoko lora sokoko c'est l'arte atonga motel moko mukie boye na Luanda wana atonga tellement mukie atinaka dani bokombe vidéo hotel mo mukie luka ba griko ezaka barumbwa ba 6 chambres ba 7 chambres mais soko tala Ted Tendai et lo rozobeta na kabinda wana ya 10 niveau ya somo prêtre rien Ted Tendai alekie maboko bank okate maboko bank et locos Ted Tendai yo tonga na ba kinyo et ezebele soko ko tonga ngota soko za lota o vient na Claude Zola Clarisse Makontima wala na ville avec swana petit na Gauthier Marcel ya yango wana bibliothèque code na la bino fort quoi petit na bibliothèque
na la bino fort bana Bruxelles wana bino surtout masalanga abido mokabila jogwa bogar abidu mokase mokabila I love you plus ça masalanga bogar abidu mokabila azabo. Merci beaucoup Vionjo de Blazon qui est dédicace na bo sanité Nes makia dia tabao asila kate papa na Jonathan boa au moins Jonathan on est américain Jonathan diata bao na soleil diata bon ba mi ya ba mi ba tu surtout en tout cas merci na Mireille Matingou la plus belle femme du monde non soutenir Vienjora boni ya gabi wabel ya gabi wabel azali ya pepele otoleki poeta tozoki pembo yezo ya Gabriel wabelo oh merci na chocolat partout allez finir ni yonde makambo quoi allez finir ni chocolat partout en tout cas merci na les stylistes londoniens Didi full business na le la fort vieux nanga les stylistes londoniens merci na bana Londres tout ne dikara bolinga rapé Vienjora bon ngala sala nga émission ngeza selonga ngapana je suis peignier ngapana lingie mingi a mwasi na mwasi Europa na zongi pa muta mabele pona na mabele loka peignier na sexe loka peignier donc faut soutenir bana basi na sala nzemo pona ba mama yoka vocal de besoin sala nzemo ba mama pour ba valeur a mwasi yoka nzemo wana voilà vocal pona ba mama ouais non c'est ça ka ba mama tout parce que Kalamine était la mois de la femme mama nyoswaza mama tosa mama moninga ye bangore banzamba sena mokili mama botanga janelo te mama ye mama sukolanga na passe mama OK mama sani ni asokola na bassin toke mama linga kitenga na bela ye alakisanga nzela ya klasi maki kalamba respecter ba mama amemaki nga na mokongo na ye mama amemaka na mokongo penyela mama alingaki nalala nzala te kalamba ozoka mama alinga kolala nzala te alingaki nabela na ngai kobela soki Mike kalamba obeli mama mnaza kozala aza kozala à l'est respecter penyel aza mama quoi vraiment aza mama conseil na pesio mwasi nyonso bati koleka bemission wana mwasi baboti bana bakoleka kutu te bandeko ya Mike kalamba baoleka pourquoi oh mama bana ya aza mama bana kana lobile ba ko pe zonga ya makambo bolingo baleka te basemeke be batika na basoni aba pesa conseil aza mama bana bango ya tala ngana mwasi tuna bana basi babota ko kemba mwana za pasi omoni mwana to kemba mwana mo to kemba nyemukie mwana to vana katebe makolo fonga me bepanzani abimi chwa bala te ba kemba ye ko kemba pena omoni mwana uzoko yusu mwana ko pena te boto ngani bana poto azaki na victoire na ebisi ele kana ponga boso belaka ko aturika ponga bine eza wapi ayebi ponga biti moni mwana moso sumanya makasi moni saka pasi monya makasi suko wana sikueza 1000 fois pasi to kema bana ne beko kema o pousser ezaka ndio force à maman awa ozo bimisa ko mwana bimaka ye moko te entre la vie et la mort suko respecter penyel respecter maman donc depuis babeta kena bazemi bongo peut-être ezaka pena o kemba pena lesika na kemba pena do ozo bimisa ozo kemba ye ko kemba to kemba ozo kemba mwana ozo comprendre fais-moi bisous tena mno waso waso barezi bakali apesaka alinga ko makasi wala itoko bakali bien Voilà, merci beaucoup, ça est fini pour aujourd'hui. Quelques dédicaces à toi de raison. Ouais, merci aux années 2020. Donc Mboula Sika, Nabatutu, Obalinga Rabiso, Dore Mayani, ya Willy Ebonza, Gisèle Tati, Ote Machiklo Winner, ya Jeanne Keta Love, Bisiko Zali, Venanga, Roby Vwemba, Display en couleur. Ya Willy Mandala, l'homme spécial. Talaga yo, ya Willy. Nabosana ki ya Willy Mandala, l'homme spécial. Roger Ndiaou, mon ami, wana camarade ya Willy Mandala, Venanga Roger Ndiaou. Sans oublier Nabosana Gladys Mbala Lafayette, vraie chérie. Oh, Masalanga Glados. Gladys, I love you. Gladys Mbala, Tatanjora. Merci. Salut JB Kumaluta.
les pétroliers de Dallas bisikaza papa bino pakufa kindenge l'arte donc via occupé sous bisoté mais bamote bisika zali kaka yebaki o bapeti na ye o mouvement na ye Mireille Matingu yonde la plus belle femme yonde yezara yo Mireille Chubaske ya Jomas Masamba bisiko zali zega to triple nationalité toujours chiki eko bakara toujours chiki donc to yebi il y a pas qui est vraiment à répondre sur le message té na yebi te vie na komela kiyo tala omona et ça l'a bien. Voilà. Merci beaucoup de Blaison. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était la Kiss Injora Vienjora Abiaza libéré. Kalate Borozo featuring Naye. Sandra Lina Babote Babi Yo. Titre ça Yo. Ah! Troyo Kango Kalate. Donc, le Canada plateforme Nyonso. Donc, merci Nabino Batutu Botalibiso du début à la fin. C'était là, Barési Baz à la présentation de cette émission. Grand merci à vous tous. Abonnez-vous. Babi 2020, Toro Sande Boulot, Toro Kota partout. Toro Kende, comédien, musicien, partout. Toko Kende. Donc, abonnez-vous massivement. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Pour les remarques et les suggestions, appelez-moi. Pour la publicité de vos produits, aux amis musiciens chrétiens, missions profanes, aux amis besoin de clip na yo na exemple télévision benga biso to bandole ki sa to solola ndenge za publicité ya maramunyo so benga biso a za grande chaîne o bato malonga ba mikolo ba responsable o batala rapena yora combo exemple TV donc to rapena exemplaire en nyonso. Merci na deux pour na ba image à kitoko. Ça n'est fini pour aujourd'hui cette émission to salon pour na tous les battutés mais pour donner encore des conseils. Merci à vous tous, je vous dis un grand merci et d'ici là portez-vous bien. Un grand merci à Jérémy à la merveille. Cette émission je la dédie spécialement à celui qu'on appelle la plus belle de tous, Mélina Pambo, ma maman chérie, je t'aime, bisous. Exemple TV du Toka, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV du Toka, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV du Toka, rien à dire.